La population nyonso oyo bapesaka confiance pe fidélité ya kozaba information moko ya kitoko pe à temps réel na mbonda école parce que tozalaka ni pour ni contre toliaka monga mutu te ni ya gouvernement ni ya opposition mais tosala musala juste pour la kopesa peuple ba information ya kitoko mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout bozali na cadre ya kolanda biso pour la journée la mokola lelo. Na sommet ya édition mokolelo boye baketoko sola mingi ndenge nini ba publication oyo ezali kotambwisa ba niveau ya seni ezolakisa ke Félix Tshisekedi azali ko gagner ba adversaire na epe tobeta suma solo ndenge nini Christian Mwando azali moko pe plus proche ya Boka Tubi chapeau ndenge nini a alerté ba lekwa suma katenge pe tobeta soli solo ndenge nini mwana mboka Denis Kadi ba président seni à répondre le cardinal Ambongo. Si quand on fait la édition de l'histoire, on va aller élément autre, c'est pas seulement dans ma publication, c'est jusque là, il faut pas une libérer que Félix Tshisekedi azali comme ma première liboso ya mwana mboka Moïse Katumbi Chompe, liboso ya mwana mboka Martin Fayulu to za ba détail na élément oyo. Mwana Congo bondi melanga ke na ba résultat ya seni oyo ebimi le 25 décembre 2023 5 candidats basala top 5 ya liboso ezali bongo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo aza en tête avec 78,80%. Pe la deuxième position tokomona bongo mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe oyo atikali musika makasi avec 17,30%. La troisième position bondi melanga ke ezali bongo mwana mboka Martin Fayulu oyo azala 1,60%. Pe la quatrième position est à Bongo, Mwana Mboka Rajabo Tebabo avec 0,40%. Mais la cinquième position est à Bongo, Mwana Mboka Kemalulo Oyo abimi na 0,20%. Boye bake, ba résultat Oyo ebimi na 53 circonscriptions électorales de la République démocratique du Congo, pe yaba diaspora. Maintenant nous t'es jusque là, circonscription électorale moko eza complète à 100%. Ba résultat misusu, boye bake toza kosele yango mingi mingi, mokolo ya mardi le 26 décembre 2023. Awa eza kosenga kaka na ba candidat, boza la passer po République démocratique du Congo eza munene et surtout que seni nanu asilisi ko sala musala na été. Yakoyeba ezake après publication ya seni Cour constitutionnel pe akosala musala ya kitoko yakoyamba ba réclamation nyonso ya ba candidat oyo ba monike eleki malamu te avant que seni asala publication définitive na ye. Donc il faut que sala candidat français balobake la patience paye. Yango biso Betisika Kambonda. Boni Belana et Kozala peut-être Mbala Liboso depuis Bamasola ba élection et bana à la République démocratique du Congo président Abima na plus de 60% toza image de commentaires. Ndeko ya Congo boni Belana ke ba résultat partiel ya ba élection oyo ekalaki le 20 décembre 2023 ezako koya se lokola sili akoya kana mutu bondi melanga ke depuis makambo ya ba élection e banda a la kata ba République démocratique du Congo mbala liboso République démocratique du Congo akoza président oyo akozala au-delà de 60%, peut-être pour qu'on a ndenge ba publication ezako salema na seni oyo azali 7 institutions ko publier tout ça comme on a ndenge nini les numéro 20 oyo azali tike gagner union sacrée azako frapper ba adversaire na ye sans plaignant. Mais na ngambo ya opposition bondi belanga ike bango bazako boya ba résultat nyoso oyo seni azako publier kutu bazako senga ko bandela ba élection pe ko recomposer seni ya koyeba na nyoso ezake est-ce que il faut congolais à côté de ba réclamation ba politiciens pour esengeli toyeba même tozi Jésus-Christ a dirigé seni bondi melanga ike et kozala kaka na gagner moko et surtout que kiti ya bokonzi et vanda ka des personnalités awa biso to kosenga na ba politiciens bozala ba responsable ba résultat seni pour la ko permettre kimia pe bomoko ezala na ba congolais boyeba ke nyonse mabe oyo bokokana kosala bondi melanga ike et kopesa peuple oyo pasi makasi et surtout que congolais a mesala na ye ko vivre na tout du jour biso mbonda ekolo Betisika Kambonda. Boyeba Kendeli Kalima président Seni azako reconnaître moi ba irrégularité mais l'essentiel est ça que ba fait ça qui toko avec transparence nini apesi masolo yango.
Ndeko ya Congo boye bake le président Seni mwana mboka Denis Kadima aza ko reconnaître moi ba irrégularité oyo ezalaki na ba vote le 20 décembre 2023 oyo ye moko pe aza ko regretter kutu aseki biso nyonso to condamner yango bondi melanga ke kuna na centre bomoko oyo ezana atelier la Gombe le président Seni mwana mboka Denis Kadima abetisi mondake masolo ya ko annuler ba résultat na ba circonscription électorale misusu eza excluté mais ya malamu aza ko sepela ndenge ba promesse apesaki na ba congolais ya ko organiser ba élection avec transparence pe na ba processus ya malamu esalami kitoko avec impact na idéologie alobi ke basali musalamo kitoko pe ya qualité ya ba processus nyonso donc nyonso oyo esengaki bondi melanga ke basala kitoko me bayeba kiteke ezalaki na bandoki bisusu oyo bazali ko préparer ba mayele ya mabe malgré que ezala ngo généralisé te na yango état président Seni aza ko annoncer que commission moko eza déjà wana pour ko recevoir ba plainte nyonso pe ko identifier ba cas pe Seni a cause ba décision moko ya kitoko e ko permettre que mutu surtout a sepela kitoko awa eza ko senga to pesa kaka Seni temps la confiance po asala musala kitoko de manière que la suka masolo toyeba nani vraiment akoza molongi ya kokumbela 5 ans oyo ezali koya yango biso tobetisika kambunda toyebisaki bino basommer boyeba ke Christian Mondo moko ya bagénéraux ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe ozali candidat numéro 3 ya ba élection 2023 bondimela ngai ke ayebisi population Katanga bazala prêt pour la bitumba ba propos oyo eza vraiment kosala kitoko te et puis ba population pense que tolingi république démocratique du Congo tozala bon moko tolanda élément oyo ndeko ya Congo boye bake makambo ya ba résultat ya ba élection le 20 décembre eza kobetsa mbondo nango na ndenge ya mabe makasi bondimela ngai ke ex-ministre ya plan mwana mboka Christian Mondo asalisaki mobangela conférence de presse pele maloba na ye aza kosenga na population ya Grand Katanga bazala mobiliser bazala déjà pour la bitumba pour na défendre victoire na bango ya ba élection présidentielle le 20 décembre 2023 na maloba na ye en qualité ya haut représentant ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe kuna na Grand Katanga Christian Mondo abetisi mbonda boye baza décidé ya ko engager combat pe bituma yango ekolongama kaka la Moïse Katumbi Chapwe moko te esengeli ezala na peuple congolais na yango baseki na peuple atelema po lobby eza jour ya combat parce que bayibi bango victoire pe bakotikala jamais ko accepter yango ya mingi aza ko insister la population ya Grand Katanga batelema pe bazala prêt pour la bituma pe qu'on se sacrifier même donc baza kozela kaka mot d'ordre ya commandant la bango mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe awa esengeli ko retenir que esengeli te tozala ba discours e ko kabolisa ba congolais parce que Congo esengeli ezala kaka moko malgré ba discours na bino ba politiciens oyo bozali ko luka pona ba intérêt na bino moko e ko sa malamu boza rappela ba discours oyo e ko sangisa ba congolais ya solo toyebi ke boza ko se plaindre pona ba déroulement ya ba vote ndenge bisika mususu eleki mais il faut koyeba na suka molongi azalaka se moko esengeli biso peuple to fongola biso pe to boya ba discours oyo eza ko kabolisa biso parce que bolingo ya Congo esengeli tozala ko sangana pe to boya ba discours oyo e ko sala ke lobi Congo e ko ba ko kabwana o koto e ko ba oyo o koto e ko ba oyo e ko sala kitoko te yango biso to betisi mbona po na ko alerter peuple congolais esengeli to acceptaka ba discours ya kitoko mais to boya ka pe mingi ya mabe yango Betisika Kambonda. Olingi ozo ba reportage ya propre ya qualité et que la souvenir ya bon moinayo paie sa confiance à mon école agence pense que va cela moussa avec beaucoup de professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube.
olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo. tozongeli lisusu ya oyo etali ba élection le 20 décembre 2023 bondi belanga ke président eseni mwana mboka Denis Kadima aza clair maloba na ye ke ba résultat ba vote oyo ezali wana avec beaucoup de transparence toza popo rekei oyo. Le processus électoral a un seul but, c'est de permettre aux Congolais de s'exprimer par rapport aux candidatures devant eux. Les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché, donc c'est 100% que vous voyez là, ce n'est pas touché. C'est-à-dire, nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner, nous devons travailler contre ce genre de pratiques, sinon les gens ne croiront plus aux élections. Le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité, un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais a rejeté. Nous l'avons fait, mais nous n'avions pas compté sur la créativité négative de certaines personnes, et c'est ce qui nous met dans cette situation, mais nous devons garder toutes choses à sa proportion. Société civile a segui la population congolaise dans la Kenya pendant un moment où ils ont popo recueilli. Vous êtes sans ignorer que notre pays vient de connaître l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Chose qui n'était pas facile et que le prophète de malheur ne jurait que par la non-organisation des élections, raison pour laquelle je vous invite tous aujourd'hui à applaudir généralement l'équipe dirigeante de la CENI en général, mais en particulier le président Denis Kadima pour avoir déjoué tous les pièges. Nous en profitons de l'occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité pour avoir sécurisé ces élections du début jusqu'à la fin. Nous clôturons notre mot de circonstance en invitant le peuple congolais d'être vigilant et surtout de dénoncer tout acte suspect auprès de nos services de défense et de sécurité. Tellement que les hommes la liboso ba Congolais étrangers va voter depuis ma solo ba vote et bana la République démocratique du Congo boye baké et tiki ambassadeur de la République démocratique du Congo à Paris qui dit baté à ce qui réaction de tout là élément oui. Ndekonanga ya Congo ndimelanga ike ezali mbala liboso ba Congolais étrangers ba voter et il faut koyeba ke ba élection le 20 décembre 2023 eza historique pour diaspora ya République démocratique du Congo ba voter kitoko bon ndimelanga ike esiki ambassadeur congolais à Paris qui dit baté bino mokoboyo kanenge nini abetsaki mbonda. La CENI a publié les résultats des élections, les résultats encore provisoires des élections dans les 5 pays de la diaspora où s'est tenu pour la première fois dans l'histoire. Alors, les leçons que je retiens premièrement, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris un défi, qui a pris un challenge de faire organiser dans quelques pays, notamment en Occident, la Belgique, la France, également les États-Unis et le Canada, sans compter aussi l'Afrique du Sud, ce qui concerne l'Afrique. Et donc il y a eu des élections, nos compatriotes congolais ont été invités à exercer leurs droits civiques, c'est-à-dire de pouvoir se choisir librement le futur président de la République démocratique du Congo. Au terme de ces élections qui se sont passées ici à Paris, dans une ambiance de quiétude, de calme, dans une ambiance bon enfant, c'était des moments de retrouvailles. J'ai vu des amis témoignant du anciens, ça fait une année, je n'ai pas rencontré celui-là ou celle-là, ainsi de suite. Donc il y avait une convivialité extraordinaire. Généralement, oui, c'est la communauté, il y a beaucoup de combattants, ainsi de suite. Je crois que les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Et donc, le 20 décembre, pour nous ici, dans la communauté de la diaspora congolaise en France, le 20 décembre restera un jour historique. Un jour historique pour nous, il aurait pu rester seulement pour nous, mais étant donné que nous avons réalisé, notamment avec les candidats président de la République sortant, et qui a les chances d'être aussi candidat en France, effectivement nous avons réalisé de plus beaux scores,
Nous avons réalisé le plus beau score du candidat qui a été numéroté dans les 5 entités qui constituent électorale. Biso Pembonda Ekolo, en tout cas, tu as dit que Maïma Salami et Zalaka Benatant sur toutes les manières que Bandikola Biso Pe, Yalibanda, Bafotara Pogno, so Eleka Kitoko Yango. Tu bêtis Sika Kambonda. Quand Moïse Katoubi Tchap, le bon Nimelanga, qui est c'est l'annulation, et bah vote pour le 20 décembre 2023. En effet, dans beaucoup de cas, les machines n'ont pas été initialisées devant les témoins comme l'exige la loi, mais plutôt à partir des antennes de la CENI. L'acceptation du vote sans carte d'électeur lisible, l'intimidation des électeurs par des militants du camp du président sortant dans plusieurs bureaux de vote à travers le pays. L'utilisation de méthodes de bourrage traditionnelles, d'énormes retards dans la livraison des ressources électorales pour limiter la participation au profit de la manipulation du processus de compilation des résultats, l'utilisation sur toute l'étendue du pays des urnes non scellées. 2. Ce système machiavélique de fraude planifiée a permis à la CENI d'imprimer de PV donnant faussement le président sortant vainqueur dans les zones où il n'a en réalité obtenu. Collectif de mouvement citoyen Itouripé, association Bajel Itourien Basali, sortie médiatique par rapport à l'élection le 20 décembre 2023. Ndeko ya Congo, boye bake, bandeko ya Itouripé, bazalaki ebele na ba urna, pour na voter le 20 décembre 2023. Nyoso oyo eza kolakisa ba détermination oyo bazana yango po Ituri ezwa esengo nango. Bondi melanga ike collectif ya mouvement citoyen pe association de jeunes ituriens basalaki sortie médiatique ya koluka kobarenzela na mutu nyoso oyo akoluka komema ba conflit post-électoraux. Nous n'avons qu'un seul pays, plus particulièrement à tous les Ituriens, que nous n'avons qu'une seule province. Vos préserver les élections, appelle tous les jeunes à désolidariser de quiconque pour ses intérêts personnels tentera de déstabiliser d'une manière à une autre la RDC pour des raisons électorales et pour toute autre raison, car des voies de revendication légales de ceux qui seront lésés sont connues, notamment faire recours à la Cour constitutionnelle censé de proclamer le résultat définitif et présenter les moyens de défense. Boye bake, ba féliciter le gouvernement pour l'état de siège paix na musala kitoko au CENI Asali. Malgré les conditions difficiles et la particularité de notre province, nos forces de l'ordre, nos services de renseignement et de sécurité ont mouillé le maillot pour la sécurisation de tous les candidats de différents niveaux, malgré certains dérapages de personnes manipulées pour saboter le processus électoral en cours. Le Komaji mobilisera la jeunesse derrière nos services de sécurité contre toute personne qui osera de ramener dans l'époque de l'âge de la pierre taillée, où l'on pensait que la seule voie de revendication, c'est recourir à la violence, en détruisant tout ce que nous avions construit durant des années. Bisombonda Ekolo, en tout cas, tu betika monda pour masolo otolingi ekende kitoko. Un vrai leader au AIB qui a la vision et solo c'est avec la l'émotion caméra Bonda Ekolo pour population et ma vision naïe. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba
leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie to abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso bazomona pero bazana makanisi kimute mabete bato mususu kala kimute mabe ya longwanga na ya wana me bato bazana miso baomona Congo ezokena ndenge mususu ele na limité na mumbele un peu partout donc nazo continuer lisusu nasuki wana te to se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda boye ba keto sebla ba sommaire ndenge nini président Seni Denis Kadiba a outi ko répondre les candidats fridolé en bongo par rapport à makambo etali ba élection le 20 décembre 2023 à propos recueilli oyo sympathiser avec la CENI. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que ces choses-là ont été faites contre la CENI. Nos agents ont été séquestrés et violemment écartés du processus. Même les témoins des partis politiques ont été attaqués à certains endroits. Mais tout compte fait, ce n'est pas une situation généralisée. C'est quelque chose qui choque, mais ce n'est pas que ça s'est passé comme ça partout. C'est à certains endroits. Et nous, au niveau de la CENI, nous avons mis en place une commission pour identifier et recevoir même identifier ces cas et recevoir même les plaintes des uns et des autres pour statuer. Et nous allons statuer et prendre des décisions. Parfois ça sera dur, mais on le fera. Il y a des gens qui se sont organisés pour faire ce genre de choses, mais qui n'oublient pas que cette machine-là n'a pas dévoilé tous ses secrets. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils pensent qu'ils n'ont fait ni vu ni connu. Ils seront surpris. Ça, les enquêtes nous permettent de le savoir. Mais une fois qu'on le sait, nos agents seront sanctionnés. Et ceux des candidats qui se seront adonnés à ce jeu-là, eux aussi seront sanctionnés. Comme journaliste professionnel, quand on peut faire montage vidéo qui toque, on peut aussi ma caméra qui toque. En tout cas, et comme c'est facile, grâce à la formation, au centre de formation média indépendant, à former ma poste d'ailleurs, parce que en tout cas, c'est la formation professionnelle pour la qualité, moi, ma casse. On lit ça pour la promotion à Sika. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Fondation Jonathan Sango Basala qui geste un mot qui toque le cadre, la costume na membre na bango pas fête qui toque par rapport à la fête la fin de l'année 2023. Tous les éléments ya Wilfried Samba. Chose promise, chose faite. Ndeko ya Congo tango biso Bonda Ekolo tolakisaka bino batu na ba organisation ya malamu botsaka tembete. Bondi melangai ke Fondation Jonathan Sango aza parmi ba vraie fondation oyo e na mbongwana na kati ya société congolaise. Bondi melangai ke ba prometaki ba membre na bango ke na 500 francs congolais ya pamba
oyo bazali kopesa bayebake bakofete kitoko avec impact pe idéologie tellement que bango bakosaka te bondibela ngai ke ndoto elati nzoto po mokolo ya dimanche le 24 décembre 2023 bacontribuable bazwaki nyonso oyo esegelaki bafete kitoko na bafestivité ya fin de l'année oyo basaki ya semoule ya loso huile soso tomate matungulu donc nyonso oyo mabota ekokelela te po bafete kitoko tellement que na bandeko misusu ya sika bayaki po balingaki kimona meso boyebake les coordonnateurs ya fondation Jonathan Sangu na ye moko le président fondateur ya fondation batalisaki bango importance ya kozala lisanga mingi na série ya baquestion na baréponse ye moko pe le président fondateur ya fondation Jonathan Sangu alobaki boye message ezaka moko tosengi na bamama nyonso tu ya matete bamama bapapa bandeko basi pe mibali boya kokota na fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu ko vivre de manière isolée eza bien te omoni awa ezalaki to clôturaki na cadre année 2023 projet na biso to bengi FJS devise na cadre ya unité solidarité pe fraternité nde lelo ezalaki mukolo ya partage de vivre entre membres yango olie na loba mingi bino moko bomoni bilili tolobaki tokosala pe tosali ndenge nalakaki tolobaki ke basoso mboka nyonso na bamatembela nsima ndaku peut-être après le 20 décembre bomona bango te mais biso to préféraki toya po toyebi ke tozalaka tozali pe tokozala toujours pembeni na bino nyonso toto esali kitoko po makambo ya boye il faut ozala kaka mwana ezabe po opesa esengo na bamabota et surtout que meme ba oyo bayaki na cadre ya kimona meso bazongaki maboko pamba te événement ezalaki clôturé na série ba photo souvenir biso pe mbonda ekolo en tout cas dans le but 3 fois masolo ya kitoko oyo fondation Jonathan Sangu bazali kosala en tout cas to fuli bango mokako soit pe to betisi kaka mbonda karikati ya mokolelo le VG 6e bakoko tiri elongo ya église matetani de proposer les bisous likambo oyo etali kini bopeto tango tozali koloba biso magazine mbonda ekolo mingi bakoma kozola ngo na ndenge ya faux or que il faut koyeba ke ko embellir environnement ezali likambo ya Jachilingo Bilambaka te ezali pe likambo ya Jekoko Mulumba to pe chef de l'état Fachi Beton te environnement esengeli ebonga na bolingo yanga na yo parce que biso nde tozali ba bénéficiaire ya ba maladie ya ndenge na ndenge to pe ya banyama mabe soki environnement so ezali malamu te yango honorable oyo amesel kovanda koko tiri lelo alobi nini de jeunes bakiti chez le vieux Inkimo Kini bopeto ve tobongisa balabala matisi liboso ya ringi fo mike vieux Inkimo baya elimba talaka bakini bopeto ango banini bala moko ve Inkimo pe na kanda na ye lokola kutu yebaka bakini bopeto kipaka ete yo kande agangeli bango quoi bongo l'état son rôle c'est quoi bongo awa vieux Inkimo lokola azalaka na opposition pona ye nyonso ezalaka mabe yo kande azoki avec baboule na bango opposition po amani lokola kobi dérangement yokaye biso l'opposition il faut tout le monde clair na makambo oyo po likama kini bopeto oyo non mikolo pe elekaka te 2 jours apa balokola pa via Inkimo matiti etona na intro mwana na ye azali kosakana na bajouer oyo ya mituka nyoka pe essuye yokane mwana gangi Maman akufie nyoka asui mwana via Inkimo ebongo yokaye moko madame via Inkimo ndenge akimi mbangu ayepo intervenir pour la mwana na ye Zambe Inkimo yaka nyoka sui mwana biso pasi makasi yaka noki elongwe bango wana depa Inkimo na madame na ye bamemi mwana bona centre médical pona via Inkimo ye akalisi alobi boye je comprends ezali na kati ya parti lokolo na kopostule na 2023 bitumba ebandi na matiti ebele na lopango boye ngaye nyonso ekomi kokomaka lokola ya kindoki parce que via Inkimo lokola moni akopostule tellement à l'opposition azwi yango mpe na ndenge na ye yango honorable alekoko tirisiri mpe azalaka mopanzi yoka ye ezali bitumba ya parti te noko opposant to pouvoir tosalela kini bopeto idéologie ya Jachilingo Bila ekosunga moto nyonso yango esengeli toyeba ke
Kini Bopeto etali opposition te, etali pouvoir te, ezali na likambo ya biso population toyeba ko entretenir environnement na biso po biso ne tozaka exposer la maladie na ndenge soki to entretenir yango e ko sala bien makasi yango biso tobetisika mbonda. Tala ndenge tokomi na suka édition mokolo me bozalon ba sommet na biso ndenge ezalaki. Boye ba kele publication partielle au série azali ko publier Félix Tshisekedi azali ko bima les champions liboso ya ba adversaire na so tupe to betelo masolo nini Christian Mondo ABC ba katange bazala prêt pour la bitumba o azali ko préparer to ebité pour la nini. En plus moi la mboka de Kadi Mandeli à répondre le candidat la Fridolin Ambongo. Merci de votre fidélité au bozali na pour la biso auto et badete suka édition mokolo on a aller la présenter avec un pas de la idéologie mais boye baké sina caméra ezaki bongo na mboka Wilfried Samala Benjamin Kilunga réalisation et montage de moi mboka Egrid Mateta mais bon continuer à s'abonner massivement la chaîne YouTube de Monde école officielle P de la activité à notre l'extérieur avec un pas de la idéologie par rapport à la chaîne partenaire et de l'autre Zakalango là allez on écoute prochainement ce collège sur Azomité bye.